Manabiso Yvonne, il fait ta d'autres bimaki lobby une chose bande ko remarquer na kati il y a un autre moment c'est comme ça qui namba formal avant que bande ko ba kundaye na la kati le pango naye pour moi vraiment d'autres bimisi solotone et bimisi soloté et polité et bimi juste normal ndenge to tchaka nzoto na kati ya Maroc mais peut analyse ni ko sala bakangi mutu babomi mais apena mutu mususu soki aza déjà réclamé dans monde ya ténèbres diable koluka moyen nini ona kokotela pona zo mutu oyo aza réclamé diable sala ba calcul toi envoûter chauffeur na ye mais ce que toi envoûter chauffeur na ye pour représenter tout ça nini monde ya ténèbres a opesa mayele na ba stratégie a sangisi clic o ba ko sala opération pour eloko eleka sans trace. Le rôle Nzamba défendra toujours cause ya ba innocent na ba innocente Nzamba ko sana bonzambe na yeka ndenge bible lobi ke loko moko te o batama na nkuku ezaka ko la dévoiler donc justice ya liwa jugement liwa ya e batamika na ye moko Nzambe. Son mari a émotionné à ce moment, a très malade, même quand il y a des mois à y était parce qu'il y a la plus grande importance est peut-être na oyo atikali que na oyo akei. Vous comprenez? Pour ceux qui y a lobby qui était santé za malamuté a kokate a émotionné comme on a lui a copié pe crise pas keiti. Donc toujours qu'on pense ma bé na ba acte ba ko poser te potoza na kat na beta ya ba esprit na bangote na bo moto boy la bon bande ko na bazana beaucoup ya l'état et l'état azana ba méthode nyonso ya ko landela dossier ya ko yeba source. OK. Est-ce que bato bazana puissance mo ya sorcellerie o état mbusi bango? Est-ce que ça a conscience pure? Est-ce que Bazala qui a envoyé dans l'État donc l'État a tous les moyens de source de provenance de Makambonius. Donc Ezali et Loko peut-être Ezali qui préparé depuis Kala. Bato bazane surpris, tellement moni effet salemi. Donc nous punition na bango, baboma bango na projet de tout le monde, bati bango wana, bomi bango, est-ce qu'il y a un peu bien, il y a beaucoup de komi balé, sentinelle na chauffeur, bati bango ensemble, bomi bango bati sur bazo mona loka bomi mama Yvonne. Il y a aussi des effets où on a spirituellement, physiquement, ce monde na bato mususu yo zo mona ngote. Ne pas exemple ceux qui balati sur masque de vieillesse, yo ko tya penda beauté na opino tya penda moni penda ngai. Mais tant que vous avez bato bazo mona yo na image mususu. OK. Zomon. Donc ça n'a pas effet et belé ou manifeste un phénomène où on a mari et femme de nuit. Il y a des femmes de nuit où on change à bilongi. Et puis ça la peine on a pas qu'on détruire peut vie à bato mususu. Vous savez, il y a plusieurs personnes kanga bato bandoki, bazala bandoki te. Ba latande longi na ye. Donc mari de nuit a eu utiliser le gamutu mususu, femme de nuit peut utiliser le gamutu mususu. Yo quand on dirait aux autres sangana ye ezan de côté, or ba lati image na ye en réalité ezan de côté. Et belé bakanga bango pe bandoki ndengo na quartier ba yebie pe ke ndoki mazan ndoki te. Mutu oyo azana phénomène ya mari ou femme de nuit. La première chose, il faut déstabiliser mariage na ya jour. Et ce qui a déstabilisé mariage ya jour, il faut aluka séparer, surtout divorce salem. Azalaka mundele te, azalaka mutu mwindu. Na moment ya confinement, zibe service a memeli biso biloko na biso. Na mbula moko, conteneur ekoki kuya 6 fois, 7 fois, 60 fois. Agence na Europe mobimba, etikala kaka moko. Zibe service eza na reine. Ba numero kubenga, yango wana kubenga. Zibe service eza kusala musele. Awa na Kisasa, eza bongo place ya kubunga te na Sainte-Thérèse, na sima ya station. Mbala moko za mubimba, afasi na yango la police, zibe service eza wana. Bane biso, toza kaka na Kisasa te. Toza na Angola, toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza tinaka. Lesti. Bango na moment ya confinement, na bango, na bazansi na bango, balali. Biloko yete ekomi na kezo ya ngai.
ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimainga Mwasinzambe. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, mokolo le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam, livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigné biso liboso na Nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi en pour ça to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na autres $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda Moutakala Nankolo. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste Ernest Mungu Mukambia et Tonga béni de Dieu. Donc, Ouazali Bongo Mukambi Nango, tous années à Wanaveni, qui vous le numéro 3 na commune Kitamo, justement, grand séminaire d'enseignement biblique, Ouazali Bongo, phénomène mari et femme de nuit, où ils ont deuxième édition, tous années à Wato, sur la Mouébélé aussi, Makambetali, Mo, Yamama Labiso, Yvonne, Ifeta, Okoroute Kobima, déjà lobby, sur le Bélé, tout Baba, révélation, une bonne mamie, Sima, il y a un phénomène voilà oyo tout le monde qui ne connaît pas Diego Abomi Mama Yvonne l'homme de Dieu bonne santé na yo il y a église béni de Dieu aussi corps de Christ Momimba oui santé ça bien Zambazo Sunga Nangolo nae amen le sambo pour la bande wata la déjà le coup moi zonge pa na yo nkolo na milimo Yesu Kristo nzambe na makoki nyonso merci au permettre les sous lelo tout se retrouver dans ma botte en so bandimi que biso mokili mobimanzia na internet partout bisika bazali nzambe sala faveur to lo bakuite pa na yo maloba oyo ko édifier oyo ko délivrer oyo ko bénir soit contrôle en tout et pour tout na kombone sumasia amen amen voilà deuxième édition phénomène mari et femme de nuit ya mutuya bandeko bakotia elike na nini na bandeko stopis oyo bazala ba phénomène na wakati na ba vie na bango na ebite bazela nini ya mutuya ya mutuya ezali kozwa connaissance vous savez la Bible déclare mon père peut détruire par faute de connaissance ceux qui connaissance ezate bako tâtonner même na ba prière na bango bako tâtonner même na ba délivrance na bango vous savez la première émission sur le phénomène d'une femme de nuit dans le baki tout ça vraiment un verset biblique mon côté na Bible que le bel mari de nuit femme de nuit que muto tangi peut à comprendre et ça plus la révélation on zamba zo pesa biso ning ala ka biso que le Saint-Esprit viendra et il vous enseignera sur toutes les choses le Saint-Esprit va les conseiller biso par rapport à la pratique il y a misala autoali ko sala mais toujours comprendre ma caractéristique et ba mari femme de nuit peut toujours comprendre les conséquences aux ezoya na ba mari femme de nuit toujours comprendre les portes d'entrée ba mari femme de nuit par rapport il y a le lenge au batu ba yebela parce que batu ba yebaka likambo moko que pour y avoir un mari de une femme de nuit, il faut un d'autres ou 500 d'autres. Moi, si tu peux nous parler d'un dengue en d'autres. Vous comprenez? Et bah tu vas y avoir un mari de une femme de nuit à bon mariage dire le mariage il y a jour. En tout cas, bah jouer à cabaret le très capital. Bah kendaka au-delà. Bah baby saka nzoto, bah baby saka misala, bah baby saka relation, bah baby saka harmonie, bah baby saka nyonso.
Et chaque mari de nuit a une mission très particulière pour dire que chaque mari de nuit ou femme de nuit va jouer toujours rôle de mon côté. Esprit a un rôle à jouer par rapport à la mission au bâtiment de l'autre. Ok, donc si on a dit bien tout le bâtiment, phénomène wana et comment peut physiquement, tu vois comment on appelle et l'eau comme le salami, tout le monde a un oui, ils ont une manifestation, ils ont un effet spirituel où ils ont manifesté physiquement. Okay. De misala ya molimo mais monisamaka na bomoto. Donc par exemple, il y a des maris de nuit méchants où ils ont s'accoupler spirituellement dans moto, mais moto na tonga zo la muka azokuta nzoto bomo si na yezu ça la passe douleur. OK. Douleur pendant douleur on dirait outil pendant effectivement quoi sangana moto, mais ça a été des choses spirituelles mais manifestées. Et na o eta liba conséquences ba effet na ngwe mona rapolele omona moi si a na zemité a longoli zemité mazo remarquer que ma belle ezovima ezape na basu mususu azomona bana que ma belle nezotanga lokola azomelisa mazo melisate eza ba effet physique. Il y a aussi des effets où on a spirituellement, physiquement, on a battu mon sous, mais on a ngoté. Par exemple, ceux qui balattent sur le masque de vieillesse, ils ont côté de la beauté, na opinion type, na monde de ngai. Mais tant que on les canadiens là, battu bazo mon a une image musus. OK. Zomon. Donc ça n'a pas effet et belé où manifeste ça quand phénomène où on a mari et femme de nuit. Est-ce que ça n'a pas inconvénient de quoi à ou melikati na phénomène où on a albi nga soki na légisi 3 4 5 jours il faut na lota moi si moka yo bimela nga surtout que moi si na linga na vie na nga azana libanda mboka azana voyage mais na lota ki mingi soka il faut ka tout passer rapport. Est-ce que ça na inconvénient mon asima ya biloko ya phénomène où on a sur les yeux là yo mingi? Vous savez, la Bible déclare, Job 38, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les uns n'ont mari de nuit, moussoussou, ma femme de nuit, moussoussou, ce qui me permet de beaucoup de basket, on découvre la salle il y a moins 4 minutes. Il y a l'artiste comédien. Beaucoup de monde est là, on dit que donc, Mobali, chaque boutou, à ce moment-là, à 60 autres, on a moins si naïe. Le coup, à ce moment-là, il mange, Johanna, et le bébé prenait de l'autre côté. On a bolingo na moi si na ye na butu basangani est-ce qu'on a moi ce que moi ça sengi nzoto zoko kana yepte c'est le beau sud de ce ndenge ya butu tout ça na moi le c'est na butu tout ça nzoka nde ndokyo bazana na lupango moko ki zengi kutu nde alataka image ya moi si na ye ndazo bimaka na ye na butu. Okay. Vous comprenez? Donc il y a des femmes de nuit au change à Kabilongi. Et puis ça la peine on a pas détruire peut vie à Batu Moussous. Vous savez, il y a plusieurs personnes bakanga Batu Bandoki, basala Bandokité, balatande longi naïe. Donc mari de nuit a utilisé le Gamutu Moussous, femme de nuit peut utiliser le Gamutu Moussous. Yo quand on dirait aux autres sanganaye et zan de hôtel, or balati image naïe en réalité et zan de hôtel. Et belé bakanga bango pe Bandoki ndengo na quartier. C'est par rapport à l'image de l'attaque bimi nango bakesa nango musala moko songolo alors bato bana révélation ya muke ba okange ndoki. Vous comprenez? Donc tout ça dans le système. Alors il n'a tenu inconvénient retour ya mabezanini. Est-ce que comme ça ndeko lobby impuissant, est-ce que lobby comme ndeko azala moto yo azangi libala, est-ce que lobby ndeko wana akoma moto yo voilà makambise belé peut-être na simon. Est-ce que ça n'a inconvénient moko boy ya mabe makaso e ko sala ke enu ndeko lobby sur azaka na kati ya phénomène wana zo vivre na mutu oyo azana phénomène ya mari ou femme de nuit. La première chose, il faut déstabiliser le mariage de jour. Et ce qui a déstabilisé le mariage de jour, il faut allouer séparation, te divorcer salem. De santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire.
ah nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assist. Kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molongani, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Tango kila kyodamu ezalaki malamu kasi omona kiete azuwa ya ye mosui oyeko kila eva elekaki malamu. Et pour alluka séparation de divorce et salema ceux qui allaient mobile à coup bébé c'est tout mobile à coup monsieur impuissant à comme une impuissance sexuelle à ça capable de détruire même musala ya mobile musala baby makambozo marché te la force puis la femme de nuit donc baby sans relation et puis ba longo la rappel harmonie quand la femme de nuit au monde on harmonie conjugale oui à cause d'une incompréhension totale. Incompréhension donc moi les comme qui beaucoup bébé na beaucoup yo quand était mutom na ngambu na ye ça avait fait un phénomène mari et femme de nuit donc ben convenant ils a ébélé ils a pas mari de nuit ou femme de nuit souscrit ba makaliwa au monde qui mo pas liwana akupe la kabasi moi si wana akupe la kaka mibali ça va phénomène et puis mari femme de nuit oui. Ils en ont connu des conséquences ébélées, il y a ébélé. D'un côté, moi, c'est le bébé, c'est comme une autre moi. Nous autres, moi, c'est le bébé, c'est un go, et coco, maï, et la maladie. Basse belé, batana ba secret belé, ma cambo, oh, bah, remarque cascade na bango. A comme on a comme pour l'élé. Panda na nzoto bamai kosopana sikoyo na basolo wana mususu
na spiritualité ba osala que yo moko peut-être ozoka solo wana te. OK. Mobali nazo yoka yo solo. Siko onyaka mobali pe ayebisa yo vérité, l'esprit envoûtement a komika ko se retirer jusqu'à tel point que awoyina yo dans le vide. Pourquoi Zoyinayo? C'est parce que Azoyo a solo moko ya malamu te. Donc ezali phénomène oyo ezo détruire ma bala, ma bota et longola harmonie et détruire même misala na banzoto ya bato. Boye ina bango bayaka ndenge nini? Po invitation na bango tina ndako ya basi ya mabala, tina mibali ya mabala. Siko bayaka ndenge nini? Mutaza de marié, ndako libala na ye. Ben femme mari de nuit aye. N'ébite invitation wana isali marandenge. Yo connaissez mari de nuit babala kandenge to bala na bomoto que non faut fier au 18 ans majeur non. Mari de nuit akobala mwana ya mwasi il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 6 ans. Abandonné depuis bon mois. Oui. OK. Papa oyo aboti mwana ya mwasi akui kozwa mwana mwasi na ya boto depuis mokolo botami. Abandi ko utiliser parce que biso monde à ténèbres asana biloko mibale oyo asalaka na monde na bango. Ceux qui va pêcher au pouvoir ya monde à molili d'abord un ba komi so mkolo. Ba komi so mkolo ya makasi pe ba kopesa yo mutema ya makasi. OK. Ya mona ka mingi bana bandeko banga kata. Un n'a pas sorcier, n'a pas père. Pourquoi ça azo banga te? C'est parce que asa komi mona na niveau na ya monde ya molili. Dieu mone msu mona muke mais na monde ya molili msusu aza mu kontimunene askambaka bato simana ye. Parce que msu ko bete ba siliki abani ko réfléchir ko tia nga ba zimana nga. Vous comprenez? Donc on a ba sorcier belé batalaka ba impoli bataka kanda orgueillé c'est par rapport il y a ba effet na bango et manifestaka na butu. Les pouvoirs au diable a pesaka bango pour afflater bango. Vous comprenez? Pour ndoki atika kindoki il faut kaka aza la prédestiné na Nzambe. Kaka pamba boy et ça difficile parce que ba a plus avantage au ba na monde molili. OK. Merci beaucoup papa Torozonga wana mais to betapeli solo quand même il y a maman Nabiso Yvonne il fait ta d'autres bimaki lobby une chose bande ko remarquer na kati ya nzoto maman c'est comme ça qui namba formol avant que bande ko ba kundaye na la kati le pango na ye to moni vraiment d'autres bimisi soloton et bimisi soloté et polité et bimi juste normal ndenge to tchaka nzoto na kati ya Maroc mais peut analyse ni ko sala na nzoto mama to ba nzoto ngo za ba Christo ya ba santo ou bien comment pour nzoto ko kota na mabele pendant 2 semaines bima ya ko polater je ne pense pas donc c'est ça na batu ba za sima mais ba yesibiso que ko za na docteur moko za ki wana apika ki ndeko ba kisi ya formol pour que a sala 2 semaines na sia mabele na kati ya lupango na yemoko oyebi ndenge nzamba sangisaka bato na lolenge na ye lelo ive pa nzamba sangisa biso avant bato mosusu mais bato wana bazalaki peut-être bacanal moko oyo esalaki nga na yo toyebana. OK. lelo tosalaka mission ere nyonso na kobenga yo omona oye omona oye na ndako ye tokóma lokola famille. Diable mpe soki aya na opération asangisaka bato mpe na balolenge na ye. OK. Vous comprenez? Bi tumba mususu to mona kaka no bakangi mutu babomi. Oui, et ça bien, bakangi mutu babomi. Mais ça pena mutu mususu soki aza déjà réclamé dans monde ya ténèbres, diable luka moyen nini ona kokotela pona zo mutu o aza réclamé. Diable sala ba calcul. Toi envoûter chauffeur na ye. Mais ce qui doit envoûter chauffeur naïe pour représenter tout ça n'engini monde à ténèbres à opérer ça maïe na ba stratégie à sangisi clic au bako ça la opération pour eloko eleka sans trace. Le rôle nzamba défendra toujours cause ya ba innocent na ba innocente nzamba ko ça na bonzambe na yeka ndenge bible lobi ke loko moko te o batama na nkuku ezaka ko la dévoiler. Vous comprenez? Donc pour dire que ce n'est pas une opération d'une seule personne, ça peut être une opération d'un clic de gens. Le diable a sélectionné qui pour mutna mutu a jouer rôle na ye. Nde eloko esalema ki yango wana. Ben, azamona nzambe to traba imagine na kati église azo binela zo sanzo la zo sambela pona ko est-ce que nzambe ko koyoka mawate mwana na yo kana biso yo si ça ki yo loko moko na kufela bokilo nanga
alamuki na tongo azo repasser bilamba azo solo la bambote aza normal signe ya malade te abimi akata prince ya Selembao 207 et tout y ou baluka na se ba même bango na hôpital akufi liwa wana esalanga passe na kota mabondeli pona tu na nzambe liwa wana nzamba azoba na ngai koluka te oyeba na bozindu ndenge na sala mokili mutu na mutu ana lolenge ya liwa kokufela même yo Ernest Mungu ezana lolenge yo kokufela même yo Ivipan ezana ndenge yo kokufela ça c'est bon mutu mususu abeti masasi batutie na mutuka batie lié poison donc etanga mandenge wana mutu na mutu wana liwa na ye ezapa na oyo alala akupi. Vous comprenez? Donc chaque personne a le lenge onzamba bongisa oya kozwila molimo na ye. Donc etanga make esa le mandenge wana ça n'a rien à voir par rapport ya nzambe. Mais ba pasteur ba okufa pourquoi? Yo moteke pasteur akufi na mwasi na bana na accident na kata mutuka. Pasteur alali na scène pour akufi boto ko mona image pasteur azoteya en pleine prédication pasteur akoya akufi. Donc justice ya liwa jugement liwa ya et batamika na ye moko nzambe. Son mari a émotionné à ce moment, a très malade, même quand il y a des mois sinaye a yété parce qu'il y a zobela, ce qu'on sous corps peut-être. Est-ce que vous allez qui asinda kumoko? Ndakumoko mais mobile kindaka ayaka mobile azana Dubaï ayaka Kinshasa soit aussi moi si peu akendaka Dubaï ben koya ko kunandeko moi si waza comme moi si naye maman Yvonne en tout cas ndeko supporter monter est-ce que actuellement les malamu soit tumabe pour bon ndeko zobela mais ayete ko assister na mort ya moi si naye tokoloba mabeto malamu bon on a kokota na carte na jugement on a été parce que tout le monde état ya santé na yeto yebi yango to ko juger ngo ndengeni vous comprenez parce que les plus grands la plus grande importance eza peut-être na oyo atikali ke na oyo akei vous comprenez pour ceux qui y a lobby que état santé za malamu te akokate aza émotionné comme on a lui ya ko piquer pe crise ye pa keiti. Donc toujours qu'on pensait ma bé na ba acte ba to poser te potoza na kat na beta ya ba esprit na bangote. C'est ça le problème. Officiellement, généralement, tu dis que c'est obligatoirement mobile azala na assistance ya liwa ya mwasi na ye. Mais nebi que ça peut na bikolo mususu o ba permettre kate mi bali ba se retrouver ce que ba okunda basi. Mais mi za ndire basi nde ba se retrouver ce que ba okunda mi bali. Je crois et ça pour na éviter ba émotion tout ça. Ba to musu ba piquer pe crise. To kana matanga mo na vélo ya papa mo akufaka. Sur place il y avait une maman piquer crise on a pe akufi. Oui, je vous dis vrai, matanga yebani na kitambo awa. C'est que matanga ya papa ya mwana na nga église akufa na vélodrome en pleine matanga, batozoli la matanga ndenge zalaka, maman a piqué crise, ba kende na hôpital akufi. Donc to kotaka vraiment na carte na jugement ko ba place ya batuté. Ceux qui ont la place na yo na acte salami, yo zala comme parent ya maman Yvonne, nous allons le cola mobile ya maman Yvonne, assez net moment ça nini 3 voitures et mon unité ndeko akata courant na kati ya parcelle pour qu'il y ait biloko ndaku aza groupe électrogène à munene ba sous vêtement ya maman Yvonne misu cezate mon unité wana témoignage to jui ngo na quartier pas maman na biso abanda ko vana na avenue Libération na Kiungu quartier Kiungu na Selemba wana kota des princes kota pigeon bandeko ba yebi donc voilà biloko bien na kati ndako ba remarquer ezate ndeko mobile azwaki soit zala la place ya papa oyo abungusi moi si bon cause na place na ye eza difficile ndeka radage bako que le libanga les autres chakou ndeke kosekate vous comprenez parce que ko consoler eza ndenge mote na kozwa place ya mutu OK pour mokili depuis banda tie kosi la mutu moka azwa place ya mutu ezalaka Yesu biso to consoler ka mettre ka place ya batuté parce que niveau oyo ndeko kozela choc on a peut-être ngote ngana kozela choc na bo moto boye d'abord bandeko wana bazana beaucoup ya l'état que l'état azana ba méthode nyonso ya kolandela dossier ya koyeba source. OK. Est-ce que bateau bazana puissance moko ya sorcellerie
oyo etambusi bango. Est-ce que basala on a conscience pure? Est-ce que basala qui a envoyé na l'État étant magaté? Donc l'État a tous les moyens ya koyer ba source pe provenance ya makambo nyos. Donc ezali eloko peut-être ezali qui préparé depuis kala. Bato basande surpris taba moni effet salemi. Mais avant et salema peut-être ezala qui déjà préparé. Alors l'État a tous les moyens. Oui, a tous les moyens, toutes possibilités. Baza vraiment obligé à collander la bateau tina souka. Bayeba les points par les y, pe bayeba quand même subir conséquences na bango. Pour Nzambe à défendre kaba innocent, ba coupable à l'ékisaka bango na punition. Pour ba foutre à prix. Ça c'est bien. Voilà, bandeko muso bi punition na bango, baboma bango na au jeu de tout le monde, bati bango wana, ba bomi bango, est-ce que l'idée ne pèse bien, ya ko boma bandeko mibale, sentinelle na chauffeur, bati bango ensemble, ba bomi bango batu so bazo mona loka ba bomi mama Yvonne. Est-ce que l'idée n'est bien? Bon, on a côté na page ya Kaisala. OK. Mibeko ezali, balu ezali, tu la loi d'Italien. Eza selon mibeko ya mboka. Voilà. Tu biso tara mingi na spiritualité. OK. Na spiritualité c'est quoi le binini? Pardon? La spiritualité, Koboma Bande Kobongo. Est-ce que ça peut mécanisme bien? Non, mais Koboma d'abord, ils sont contre la volonté de Dieu. Koboma c'est contre la volonté de Dieu. Ils ont acte de condamnation. Okay. Donc c'est ça. Voilà, comme une souka l'homme de Dieu, numéro de téléphone, mote et puis prière dans souka pour le Kobaza Makamusongo le Pakala. Le jour il y a grande activité où ils ont awa. Grand séminaire où ils allaient sur le phénomène mari et femme de nuit et ils allaient bien partager ensemble les numéros affichés ou au l'homme de Dieu et ils allaient mis solo la paix partager ce qui au moni nanzoto na yo au moni kati ya mwana topende ko bozane pembeni moi basine au papa lobi awa n'hésitez pas benga et ils allaient mis tout soutenir milulu oyo parce que Nzambe alobaka alingaka bato basali la kaye na motema moko soko sali pe Nzambe na motema moko même à distance ils ont mis l'homme de Dieu numéro de téléphone prière pour la bande de la biso et puis programme et ces jours-là bande de na titi ni pour la milulu ils ont la église bénie de Dieu. Merci l'homme de Dieu. Oui, je crois que la première émission sur le phénomène mari-femme de nuit, partout, France, Belgique, États-Unis, Italie, et puis Belé n'a pas d'orientation. Et Belé, je crois, si j'ai la traité, na boutu à l'élo, pour te faire sa révélation. Et en autre aussi, on a bandeko, balingi bazobiso na bozindo, s'abonner massivement à la chaîne, nabiso ya Béni de Dieu TV. Béni de Dieu TV, nesika oyo, to sanganaka, nabakite nyonso, et le en direct. Programme et enseignement et révélation au 17 au 10 décembre. 17 au 10 décembre à partir de 16h30, 19h30 et vous allez en direct na Béni de Dieu TV na YouTube. Béni de Dieu TV. Bande ko balinga bazobiso bakobenga biso na plus 243 89 75 15 851 plus 243 89 75 15 851 okozwa mutute okozwa ngai moko en direct et naza vraiment na WhatsApp 24h sur 24h benga pesa biso problème na yo tokoyeba kopesa yo révélation ce qu'on dit révélation to salina yo programme ya délivrance et au côté témoigner ndenge bandeko belé bazo témoigner ce que tangamaki oya awa okoya awa ndenge bandeko ebele bazo ya awa si beaucoup na Béni de Dieu TV 100% Jésus-Christ, beaucoup de monde il y a les 7 c'est les qui l'olengeni ni moi je suis en France à cela qui 3 semaines après n'engeni a témoigné qui beaucoup de monde a témoignage na sur pe ndeko ibarolinga à côté de témoignage ndeko moi na bondele pour na bino le kumo zone de paille na yo kolo na milimo Yesu Christ masi nzambe na makokinyos na pesi merci au permettre les sous na les kaso sur liboso na mabota nyonso bandimi ko yamba ngai na nzana ba internet kolo oyo na lobi sale te volonté na yo et sale mana maloba oyo pe molimo na yo asimba ba oyo bongisaki afin que balande la dossier oyo pe bazulango délivrance na mabota na bango nyonso pona le kumu na komone sumasi wazali kono bikisi malam nena bomoko to bondele pe to lobi amen bye bye.
Bye bye. Bye bye.